Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, ville-province de Kinshasa, Mboka Oyo Bakoko, Mboka Oyo Kumbelaka idéologie avec impact na Kitoko Kade Bozomona, Tobandi édition de Sikambo Toko Kinshasa, Mote Congo Brazzaville, ma diaspora partout, la conférence de fidélité Oyo Bopé Sarabiso Mbonda Ekolo. Édition de Mokwalelo Oyo, je crois, on a besoin de nos amis de la plateau, c'est parce que les éditions Toto Salamo Libanda. Tout ça, quand tu as une investigation, tout ça qu'on menait pour que tout le cas Kimia et Kota, dans la ville province de Kinshasa. De là, tant que le monde à Kinshasa, c'est que Kinshasa, ils allaient dans le village. Kinshasa, au monde, la commune, ils allaient dans le village. Puis ils allaient au Cameroun, dans le groupement. Mais au Cameroun, si les gens, ils allaient dans quoi, ils ont problème, ils ont ça, les débat, la discussion, parce qu'ils ont des limites. Mais pourquoi les limites, ils ont des limites? Est-ce que l'État congolais a Kaboula la limite c'était depuis pour que groupement Oyo et Baké, basé groupement tel, groupement Oyo Baké, la limite est sur les cicatel. Tu éviter. Bisson Bonda école de une responsabilité, on est au quota. Qu'on l'a qui s'habille au Kinois, qu'on le sait congolais en général, Oyo Baké. Tant que le monde a qui chasse Oyo Baké, dans le village Oyo Zaka qui chasse Awa, et ça ma limite c'est nango. Mais problème pour vous donner et sur les canons entre groupement Mikonga et groupement Mikondo. Groupement Mikonga na groupement Mikondo. Baso wele naka baza na conflit moko ya ba limite. Eza ba mboka misu sur la kati. Groupement Mikondo azolo bakezali yaye, pe groupement Mikonga azolo beza yaye. Mais nini eza koza na réellement que deux groupements wana ba limite ya bango. To kutana na mwana mboka Prince Ngabie Kita. Azali chef coutumier ya village mawa pe azali coordonnateur ya groupement Mikonga. To solo la kinaye, to ticket, to zo ticket na ye temps. Biso monde koloté. Ba propose le beza ko engager ye. To zo ticket na ye temps aloba. Soit qui yo bon moni que ba propose le baké. Et ça lui opasi. Monde kolo to zaka ni pour ni contre to zaka toujours au milieu du village. Au benga so ba numéro wana, to ko solano hôtel réellement que ba ko presse ngaba zoloba, ezali ya lokuta. Mais jusque là, na loba zoloba ezali ko engager ye, ezali ko recadrer groupement Mikondo. Que groupement Mikondo ba yebake ba mboka bi oba bazoluka ba welela eza ko concerner yete groupement Mikonga à travers Prince Ngabie Kita ozali coordonnateur nango azoyebake bazandi na limite na groupement Bouma et non la groupement Mikondo. Donc je sais réellement que esika bolanda édition dans le calme bolanda propos ya Prince Ngabie dans le calme comme ça munamutu attirer les somoko ou attirer conséquence na makomezolo ba mesika wana si réellement que azali concerné le groupement Mikonga abima groupement Mikonga atika Mikonga ba sa bango kimia so moni que groupement Mikonga o lobby ezali ko considérer eza vraiment na zelate benga biso tokozwa ba réaction avec impact de logique na élément au peut juste après si c'est plutôt pour que to trouver biso tout compromis na o malobé comme et pas c'est pas si la régie Mboka kitoko, population kitoko.
prévano komona mboka eza na kimia ba mama bazana ba réunion na bango mboka motonyo soto azana esengo pa na kimia. Oui, mawawa eza na groupement ya Mikonga. Groupement Colona, groupement Pedro Montali. Très bien. Yende Kolo groupement donc atali awa troso nyoso mawa titokei. Non, tozali awa na groupement o ezali voisin na biso ezali Buma. Puisque Buma pe to kabwana awa te to kabwana na bamboko ezali kolo ya biso kuna. Ba côté ya banzaki kuna ba passager Buma nde to so ba voisin na ye kuna face à face na ba passager kuna. O to sa ne voisin ezali Buma. Ok, o toza voisin ezali yanka puisque awa pe na ngambo toza na ngambo toza tokanga pe na groupement Kingakati awa na ngambo na biso mai awa mfusu awa nde tokanga na bango na Buma kuna ba village eza mawa eza belé toza na bana ba Kibunda ba Kikobo bandundu baluba toza na banzaki toza na ba passager. Donc toza vraiment na ba village belé etandami awa o ezali na kati ya groupement Mikonga eza belé kana troso na biso eza belé eza kaka na kati ya groupement Mikonga puisque ngai nde mutu na talaka ba village o nyoso ndenge ke kuna ngai na talaka yango. En qualité de qui? Non, puisque ngai ne na ali mfumo oyo ba changai awa tu ndenge na simananga nyoso tu ndenge na zotala tala yango pona ko batira ba mboka na biso ya groupement na kati ya groupement Mikonga. Si ordre ya nani? Non, na si ordre ya yemoko groupement puisque ye azali kuna lokola chenga ya wangane nazali sunaye nde nasa kotala banini nyonso tu ekei kuna ke monguna akota na kati te wana baza bande ba miyibi o bazolo ba wana nabi mo batango basangana mo groupe na bango ba miyibi o nde balobaka yo mengana ata balobi ngana yo ata somo pona bike baza ba miyibi esa ba mboka na bango te bonsko na mboka na biso boya ba yo sala nini na bamboko ya biso ya kati bazo ya kolongba kuna bazo sala nini awo pona ko ya ko seme désordre mutu azo sala biloko konesa groupement Mikondo azo ko tia désordre awa groupement Mikondo. D'abord nabia d'ailleurs Mikondo est-ce que Mikondo asali awa Mikondo aza voisin na biso Mikondo asali voisin na Buma Mikondo aza voisin na biso te biso to ali ba voisin na Buma nde to sa voisin na Mikondo te Mikondo basu basuki na mai ya Ntwenge na mai ya Ntwenge kuna kote ya ba aéroport kuna kote ya Mikondo ba mai za kote ya aéroport ebimi musolo kuna esalinde awa tu wana papa journaliste Kimoyibi tu wana bazo sala Kimoyibi asala mabele te bazo kota kati awa pona kwa ko semer désordre sont des voleurs tout na arrêté nanu ya Mikondo arrêté ya Mikondo puisque les boso to yebaka ezaka Kimbantseke ezaka village mais lelo baye ko sala banini na bango nde bazo sala bisala wana baye ko chango groupement Mikondo ebimi na nini Mikondo ebimi na ane nini pe Mikonga ebimi na ane nini omona ke ba miyibi ngapi na nazanga nga franc so mutu amoyibi na yebise ka amoyibi basaki koliana expater asalaki ya wati bango ba kolonga kuna baye ko tekawa et pas expater moyibi asalaki ya Jean-Pi Modi wazo c'est là-bas pesa dongo pamela wala mutu nde bango basalaka bango nyonso tu bazaki en relais pona koyeba ndeni batekaka po eza mabele na yete Jean-Pi maman na enani mutu Kimbantseke abongo tata na ye asa mutu ya kote ya biso osomona ke tout ba miyibi ngai nazali 100% mobali soko tali otuni bakoyi biso mobali biso bakolo Kisasa babali nde bango baza ba riverain yango moni biso tozaka pembe na mai omoni mai mfuso ate biso landaka bakoko na biso landa mai na fleuve pe kuna mai mais lokola ke komba babali ekufa ekomaka ba umbu. Très bien. Osolanda komba babali ezaka pendel su mate ekomaka ba umbu na comité na biso umbu bon eza omona ta mususu David Matadi Kibala okomona ta mususu
Non, nalobi ndenge moi ba désordre ngo pesa la nakama wakaka. David Matadi Kibala, président, au moins mutu msupe kuna bimisusu, il est président, teke umbu. Donc tout au moins moi ba désordre za kaka, mais oyo ngana yebi. Non, ngana yebi, oyo mpenda ngana yebi. Oyo ngana yebi, c'est David. Bon, na yebi te soki bango kuna ba changer. Très bien. Na yebi te bango ba changer kuna soki na. Ba réunion na participera soki na lingi na participer. Hein? Puisque ngana zali ange, ngana za ange. Ange alingaka mingi osangana bosoto te. Ozolanda. Ya omoni nazanga ba principe na ngai. Puisque ngana ali ange. Non, tozali bien, ngana zalaka bien. Mutu mo ta lobaki o nazana problème na kuna mfumo wana te. Puisque ngana za ange. Ngana na butu na laka ngana likolo. Na tongo nde na kiti na se. Oui, pour vérité. Ngana za ange. Nazo coordonner bino na kin est. Non, na kin est muta coordonner biso azate. Très bien. Muta o coordonner nga azate. Mingi basimba makila. Mingi basimba makila. Siko ngana za ennemi ya makila. Puisque ngana za ange. Na kosangana makila te. Non, ngana kolobaka ki na ba ndeko na ngai ba mfumu ba salaka musa malamu. Ndenge rappelez te que Mbukin Est. Ndenge ba mfumu ba koko na biso bandai ko sala kala. Toyeba ko zonga na molongo puisque ba mfumu mingi babunga nzela. Ba mfumu mingi presque babunga nzela. Bakoma mingi bisala sala. Mais eza malamu te. Malamu biso nyonso tozonga na molongo tozonga ndenge mobutu alobaka retour à l'authenticité. Donc tozonga pena na bokoko o bakoko na biso batambusaka bokonzi banda kala. Buta kala nde biso tolanda nzela na bango wana bokomona kaka ke makamyo te kozala malamu. O babiloko tozomona mona na bakisasa awa ekozala lisu te. Nane moto alobi ke eza kopartenir eza na justice. Wana mikondo mutazoloba. Na lobi bamboko eza na groupement mikondo. Oye mikondo akolobaka eza na justice. D'abord na mikondo dans tolonga baba jishime ezali. Elo oneti nini mikondo akolonga kuna akolobawa. Po ba jishime ezali. Ba jishima ezali. Sikoyo biso tozo gérer bamboka na biso kitoko. Bato mabende bakotika biso. Po biso to gérer mboka na biso na ndenga kimia. Bato onde ya mabende bakotika biso bakobima na libanda mboka. Kasi bango bazali ko travailler na exécuteur te. Puisque maman est exécuteur wazalaki wa Jampi azalaki asa mutu ya mikimbanche kete ndenge sikoyo ndenge ya ndeko benga ba noko nde bazo travailler na bango en collaboration nde bazo chaka bamfumu na bango nzinga ti bazo kota kotoyo ozolanda nde yango wana nde eloko oyo biso toza kosala toujours pona koyeba kobimisa batu wana nyoso tu basibima libanda nde yango wana donc boye vraiment tozo sala nyonso tu na ndenge ya justice ya l'état pote bato wana nyoso tu babima libanda mboka na biso ba biso ba kolomboka to vandisa ba mfumu na biso bientôt forum ezobanda déjà forum ezobanda donc pour ba kobengisa ba groupement nyoso tu oyo bazali ba contre oyo ba kobengisa bango po baye ba kovanda na biso ba mfumu to ba kovanda po to kita descente po na koyeba kotalaka ba limite ya mboka na mboka. Ba toko kende tina manchwenge kote mikondo suka kote buma ebandi osolanda donc soki mabele oyo biso to welela loba to welela na buma mena mikondo tenga na bi mikondo te mikondo ekoma koto mukoni depuis quand omoni bana ba oyo baza ko tangaka histoire te yango moni baza ko kotaka na potopoto bayebi ata limite te yekaka te na teka kaka na dwambongo na tana poshi na kende nini oyo na mboko nini oyo kote baliaka ba nini na okunde babenda batu makila kuna Dubai na kende na Dubai amoni Dubai nde soki nini nde muyibi yango moni ezo sala bango pona muyibi ozolanda mboka na yo te oza kocha ekomi mboka na yo tout cette fois-ci est à fin. Tout ngai moko chef prince la telemi na makambo nyonso tu. Na kotala oya kozala mobali ngana yeto kotelema to kotala mokolo wana. Non, buma biso na buma toza na problème te puisque toza ba voisin. So totali na buma kuna naza komona chef Moindo azakuna vraiment na yebi ke yepe aza moto ya kimia vraiment problème kuna ezate.
kuna eza donc tokoyokana tokosola ndenga kimia ozolanda donc kuna kutu po mete match ezate mais problème na biso nde ezali na mikondo. Mais comment mikondo ko sauter non mais bik ezate moi ba français on a yo kaka ndenge baloba ba français otala mais mutu atangita kotika bakudi so matangita moi ba tuna ba o miso talaka o mais mutu atangita makotika kudi so. Donc ndenge za wana biki ezate bon biki alite yo koyeba ndeni keno oyo mboka na biso te ozolanda nazo lancer message epa ya bandeko nyoso oyo bazana mabele na biso toza ko banda forum non to bandi ba kibunda ba kikobo banzaki mona ba passager ba luba bandundu bamboka za tel presque bela to après na troso na biso to na 16 village yao Bakintsaku, tout ça dans 16 villages. Donc, cette fois-ci, Tozo Banda, Forum Pe Tozo Kita, descente. Poto yeba, ndengenini, yako yeba, ko bute, batuala nyo sotu, bazala, dehors. Po Kimia Ekota. Po liboso, namona ki, babandeng moi ko sakana. Mais siko yo ko sakana, isa suite. Puisque ceux qui toza ko sala boité ezana ti toza ko sunga mokonza mboka te tozo linga kaka désordre c'est pas bien na sepeli makambo ile kana este omoni ndenge esidi nyoso nie na diplomatie ya fachi nie mutu so bouger a bouger mutu ko bouger a kozala sur terre ezapelo ko la biso awa toza ko sala toujours na diplomatie puisque moto nyoso tout azala libanda ya mabele na biso puisque kimia est régné na mboka na biso wana kutu moya koloba yalite papa journaliste puisque makamboza ya kitoko ya koloba o ya kosala pe na mboka na biso na village mawawa toujours moto nyoso tout toujours kitoko pe esengo puisque makamboza kosala na village na biso mawawa et salama na notepe salam e kosala makati na mboka bato misusu puisque awande mission nzambe ezali awande nzambe aza kotala mboka oyo ba projet kitoko ezali awo ozolanda envoyer nzambe ezali nanu ngai moko naza na mboka awa puisque ngai moko nanu mwanze nazali ange naza ko éclairer o na butu naza kolala na kikolo epa ya tata na ngai na tongo 5h na zongi na mokili awa pona koyeba ko diriger mboka nyoso tu ezala na kimia nde yangwana bato nyoso tu bana mawawa population mawawa tu bazali toujours na kimia bazali na esengo na chef na bango donc bazali ko sepela makasi tozali ko lingande désordre ezala te kimia ezala batroso nyoso tu po mboka tambola liboso ekele liboso message na lingi na loba na bosane oyo lobaki na songsa réponse ité bolimbisi oyo lobike bato baza koloba ke ngani nazo cha désordre na bamboka na bango semaine de trouble na bamboka na bango kikobo babandundu bazaki mwena mais bakosi na mikonga te za boka ya mikondo ete mikondo wana miyibi apampamba nga ko tanga ba kupona te wa miyibi nga una kipa bango te yo nga na kipa bango kokata te tangela nga buma mikondo na kipa bango te ozomona na contact kutu bango te po namona lo itina te ngana okope biso to okope na buma na mikondo te ngana bi mikondo mais facile na biso ne buma ngana bi mikondo te mikondo bi mana neni esa ki mbanche ki village ki mbade bon e comme mikondo ndeni groupement e comme na neni ngai bloc ba débat na kota ngote na kota ba débat pampamba na te message asuka na lingi na sana kimia to sana kimia na groupement na biso mikonga puisque groupement na biso yemoko Pedro Montali azali mutakimia biso pe to lingi to zala na kimia to lingi na biso désordre te soki désordre te abaki na wasala nguna na ngamba manchwenge na bango kuna baki no sala ngokuna ezala buma deklaraka abi mendenge nini bino mikondo bo sote biso bo kei kuna ko sala désordre na bino me buma déclaratile aleka pe na émission abi mikondo neni bino bo sote biso bo kei ko déranger groupement mikonga tandis que biso nde ko to sona mikonga me bino te
mikondo yango euta wapi pe banda wapi po liboso biso toyebaki nde nini oyo Kimbantseke ozolanda Kimbantseke nde yoli na biso ba histoire historique ya Kimbantseke na biso yango koko nanga Nganku na Bopu bayebi ete aza mona muta wapi koko nanga Nganku oya bota papa Nganku oya bota papa na yaya na ye Bopu baza mutu wapi bazali mutu wapi si muta Kimbantseke Mampe balingi siko biso peto tema su pona Kimbantseke donc le bayo posa la droit au tema mais na droit makasi mais toi na mona ba exporter osomona bango tuona na sana droit makasi na betre bango histoire ya Kimbantseke wana basa ba exporter to clôturer édition yo mo e mo na fa to seka to tala ka ba hôpital ta ba yumo tala OK ko bete double parti pe bu et si la sans aller mais double parti ya histoire hein ozo fungole wa document aso mona ka no awawa mabezali oso mona ke ba o ba mfomo nga cardan cordon na fandi so na ba noter yo makama miko yo bi histoire cordon simanda ko bonga na mwanze nga na Angéline mais cordon bino bochati nga na ebie mais cordon oyo bolobaka ya Kimbantseke cordon yo bi story yo cordon yo na choki ofanda na te yo na tangisa yo ni Kimbantseke ndenge banda osotala ka kobike ngai bon eza pasi nga biloka boya bato na kipango te di nalinga nkute message asuka ngai nalingi kimia na mboka na ngai nalingi kimia na troso na biso awa kimia ezala ti ba voisin na biso buma soki toyoka na buma toyoka na mikondo te na ko na mikondo na yebi yo koto banda na yebi yo nga na bi village Kimbantseke na bi mikondo te yo ba mikondo ba ina nini mikondo yo ba ina nini pongana swana yo mikonga swana yo Kimbantseke aswana mikondo aswana na likam nini mikonga ko swana na buma po buma to sa ba voisin na ye to sa na mikondo te tala mo politique yo basalaka ezaka Kimbantseke ekomi groupement mikondo ngo uti na nini ba ina nini mikonge ba ina nini keba ke mikonga ebandi Belge ayebi yango depuis 1827 Belge ayebi mikonga tala mikunga depuis 1827 abongo yo mikondo soki na 94 wa soki combien na 1900 soki 94 so 1964 nde yo oyo lobiki ngai groupement tala moko mosusu pe na réunion azolo bake ngai groupement maire na tali na bi tala yo groupement maire yo groupement maire ya wapi yo Kimbantseke mikondo groupement maire ya wapi yo tali wapi maya ntelo ba balobaka maya ntelo ba yamana ntelo oya pon oya ya daipen maya ntelo ba bisalo to kamana maya ntelo ya daipen maya ntelo bandi wapi mutu nange bandi tene kota ba dingi kuna esa bote mutu ya maya ntelo bandi dingi na sepeli mingi pona tangila yo nayebisa bato bakolanda biso bayeba bamboka oyo eza na kati ya groupement mikonga oyo mikondo asa koya kokosaka bango ya liboso tozana na kikole baumbu oyo kikole baumbu ya biso na makanza kuna ozolanda nde banditi eyeboyi tozana banganda sese tozana mawawa bana na bana tu nazotanga eza na kati ya groupement mikonga tozana mantere tozana banjaki mwena kikobo passager kibunda ozolanda ezala batolingana oyoyo tolingana d'abord tolingana ya village tezali na kati ya mpasa ezala ngo ferme oyo ezala mangenge awa kota liboso awa ezala ferme ya mutu ezala sep nde mutu asombaka mabele wana na ba sinistre oyo basomba yo tolingana wana mabele tolingana wana eza mabele ya sepi basomba mbongo na biso toliango na sepi oyoki
oyo ve muke lera azalaka envie atekaka sep ateka na likolo na tolingana mbongo na biso nyo toliaka yango tosaka pe présent ezala ba sinistré le bayaka osolanda le bayaka et pas ve muke tout e ba doye biango ba pesaka ve muke ba biloko ba mbongo osolanda donc eza tolingana tout eza na kati ya kuma mi nini mikonga ozolanda mais kotala bamboka na sikoyo bike même tolinga ezaka ta kuma mikonga tolinga eza lelo la chef coutumier ozokenga na chef coutumier na abet alobaka yende azaka ta kuma mikondo nini sala yiko mabongo te nalobi ye mwana oyo pa kota na mikondo signature ezaki ya nani ya papa na ngafe Simon Ngavu papa Simon Ngavu tala yango bakota atala mikanda na yo akotelaka na komona eza na signature ya Simon Ngavu eza na signature ya nani ya pauvre Père Norbert Ozolanda na baba signature belebele tandami wana po ye ba chena tolingana kuna Ozolanda vieux Faustin aboyaka ko sala désordre po amonaka banoko na ye baza wana basali mukanda po bacha ye mwana wana kuna na tolingana soki ba père tembe vieux Faustin ngo cha désordre Ozolanda soki ba père basalaka tembe vieux Faustin na tangwana anga ko cha désordre bref tolingana eza na kati ya mikonga eza na mikondo te mikondo yango ezawa donc kende seke na rotala mais ezali ya biso eza biso ekozonga eza loko na biso ekozonga yonde ezonga te yokande ezonga te ekozonga eza loko na biso efozonga bugomese ne muta otala biso nyoso tout suite osoyaki na bugomese tozosala forum wana epe bandi bakonzi nde alikolo nde batindi mukande pa ya bukomese ya mokonzi na biso po ayeba kobengisa bagroupement nyonso tu po alingi kimesa la bagroupement nyonso tu motu na mutaso nga balimiti na ye yango na nde tokotalisa pe tolingana eza na kati na biso mais eza na kati na biso eza badara to eza na kati ya groupement mikonga oyebi yango te eza na badara eza na kati ya groupement mikonga donc bango ifo bazonga pena na mai na bango kuna awa te mais l'air bazowele otalaka keno baoyoyo basa ba ignorant Osolanda otalaka keno me baoyoyo basa ba ignorant donc ba yebi loko ba osala ba olukate donc ezali loko ke biso tozako kende skoyo malembe na diplomatie Osolanda na diplomatie lokola ya président na biso Faci nenga asalaka biso pe tozolanda kaka yango wana po kimi ekota moto na moto azonga na bisika na ye tokolinga te désordre ezala soki yo moto lingi oyo désordre yo ko kende esika bikauki epa na biso te okozonga na malembe okangi bisaka no malembe Satan akanga bisaka na yo okokanga ngo kokende na lifelo mais biso bana nzambe tolosa mosala lokola ndenge sengeli osola na papa journaliste donc ayebaka ne wana tolingana ezala pa na biso na groupement mikonga ayebaka ne ngavandaka wana aza locataire ayebaka na ye asoka reconnaître di moi te tokobimisa ye na malembe na pete akobima aza na force moko ta osala asa eloko te aza na eloko akosala te akobima oyoki akobima bakolo mboka bazongi na bisika na bango eloko na ngao lobande yango wana pe eloko na sepeli mingi ndenge nani mwana walongolaki noko ne bayaka biloka bokonzi na balabala wana noko na ye wana mutu waba noko ne bayaka yo ya longola muteke me bako panje mashwakti bako na nzela wana ayebi ke banoko ne bayaka ba uta batambola bitambo atambola na kisasa longola biloka bikoni longola wapi biloka bokoni te wana ba fantasia simma ko na stimbaki ya bayaka yo longa mo muteke biloko na bokonzi ako panzo mashwakti aba ayeba ka aza locataire akolongwa aza locataire akolongwa advient que pourra akolongwa pona natolingana aza locataire akolongwa tozokende. De retour sur ce plateau exceptionnel Yamboda Ekolo magazine d'actualité Bauti Kolanda élément qui toko
ya mwana mboka Benjamin Kilunga ototo kosala kuna na village mawa et pas le grand chef coutumier prince Ngabe Kitakita na on a établi ba conflit de limite entre groupement Mikonga na groupement Mikondo là directement toto pesa ba délicat spécial et pas champion Rama et pourquoi pas na billet franc et na Silas Nkoma Bola Dikese Rondi Ngane Elzi Ngamatel Lissier na commandant Monke. J'espère que on a dit bandeko bato kumbela idéologie kuna niveau ya village Mawawa Bolali no ba chef prince Ngabe Kitakita alobi ke même village Tolingana eza ko appartenir na kati ya groupement Mikonga. Donc groupement Mikonga batalisi bamboka oyo ezali ya bango groupement Mikondo soki omoni réellement ke maye bibi na kati ya groupement Mikonga ezali correct été ezali kama créer ba débat ezali kama osona te oko démontrer à travers ba histoire au bobi ba limite ba kokonde ba tika pour que bobi voit na climat moko apaisé. Voilà. To comme la suka édition sur Mukalelo mais aussi sango bobi to zanon et sport publicitaire moko ya ba de retour ba ba problème au pire spirituel. Ba problème au bi ke ba maladie, au bi que to déranger bon moina yo. Ba problème tu ndenge ndenge yo zo solution ba libala o zo musala mala zo to musala muté. Tout le misala no makabyo que les kitoko tu besoin musala ou bien besoin que mon on que liboso qui m'a et pas moko les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan azali on a disposé donc on peut savoir assistance azali beaucoup ko tolanda sport publicitaire et on revient après c'est plateau pour que to clôturer édition la biso ya moko alelo mbote na bino bae bo mesana kolanda ngai pe na baye oyo bazuli baku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan na yo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe na yo kolendisa baye oyo nanu bazuli baku ya kokutana na ngai te toko ya koluka ngai te na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso o to bengi na pouvoir ancestral nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o to bengi retour d'aversion. Retour d'affection bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozwe ba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozwe ba kosunga bango comment est-ce que bay ba ko avancer na ba faire na bango alors tozo pesa pouvoir ya domination ya réussite ya succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, toujours ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino ba ebozuli baku ya kolanda nga yamba la sika. Numéro nanga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwanga bisika oyo nga nazali. Merci à Wilfried Samba, merci à Christian Moucheke, merci à Egrid Mateta et pourquoi pas la Benjamin Kilunga. À la présentation, vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de son modèle école officielle et en plus, activité la nouveau bien avec impact de l'idéologie. Édition Moukalelo, édition auto, talent maloba, conflit limite entre le groupement Mikonga et le groupement Mikondo. Bolandi va proposer à mon amboka chef presse Ngabe Kitakita, Denge Alobi et Zaba droit naïe. Tu peux qui ça a été parce qu'il y a un droit, il y a Koloba. Il y a un droit, il y a une réponse d'ailleurs. Aux alliés différemment na ba réaction tout peu na ba allégation au chef presse Ngabe Kitakita au Tikoloba ko attaquer biso mbunde kolote ko attaquer Anade Wate tout ça musala avec beaucoup de professionnalisme to boyate ko pesa mutumi ko po aloba o zakati ya moté banena o amoni kezali ya bosolo so kezali ya lokuta yo leka benga biso ba numéro to koya pour que o talisa yango on se retrouve prochainement édition de Sika jusqu'à là rester branché sur le programme ya Monde Kolo magazine d'actualité bye.
Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, Réceptionné dans 24 heures, stock, disponible partout en République démocratique du Congo.